Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Maman Rosalie Lokosu n'a eu responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopesa bino basango na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino mwa lisolo moke na oyo etali mosali na Nzambe oyo azali mopakolami mafuta ya nkolo na kombo ya Pasteur Évêque Mukuna. Bandeko babolingo lobi awa bino moko boutaki komona ndenge nini tosalaka émission moko oyo tolakisaka bino ndenge nini bakan mbata bakendaka kokota na église pe basali ba makambo oyo bakokaki kosala te. Mais na ntango wana bato mosusu babetelaki bango maboko balobi bravo basali malamu pe bato mosusu bakondanaki bango. Mais loko na félicité makasi Évêque Mukuna parce que yenda azwi courage ya koyebisa bango ke acte oyo bango basalaki ezali acte ya kikuluna parce que Évêque Mukuna a tomboli mongongo na biloko biso pe tolobaki to confirmaki Évêque Mukuna a tomboli mongongo pe alobi yango. Bandeko babolingo ngai nazali ko regretter mingi na comportement ya ba congolais mingi o lelo basali ba radio na bango o bazali komi benga bato ya presse mais bazali kolinga ko travailler na transparence te pona ko faire passer message na ndenge ya te bato balanda na ndenge ya bosolo pona nini toye komona ana poto soki ba combattant basali bêtise ba combattant basali bêtise keli kambo moko esalami oyo bango bamoni yango te faveur na bango ezali bêtise wana bomoni ba chaîne ya ba congolais ba faire passer message mbangu wana koyebisa na mokili ete tala biso ba combattant makambo tosalaki to réussir. Mais soki ezali likambo ya mabe oyo ba combattant basali bato wana ya presse jamais balobelaka ba combattant live jamais bakondanaka kaka nyonso tu kaka na ndenge ya kobanga ata mpo baza bakombata. Mais Pasteur Mukuna atomboli mongongo pe atie bango na place na bango pe apesi bango esika na bango alobi ete oyo bango bazali kosala ezali ndenge moko na mwana bana ya kuluna ezali kaka Pasteur Mukuna nde moto azwi courage oyo ya kolobela bango vis-à-vis. Bandeko oyebi ete soki lelo biso tozali koloba ete tozali kotravailler mpo na mboka ke biso tozali bato ya presse tozali kotravailler mpo na mboka awa na libanda ya mboka tozali kolobela mpo na mboka na biso bandeko totika kozwaka parti pris yango na omoni bakongolais ebele bakomi kosentir neti ke bakomi menacé indirectement na mwa groupe ya bato moko o bazali kobenga
bobenga ba combattant. Parce que même bino bato ya presse bokei sima ya ba combattant. Donc toza komona ete soki ezali ba makambo oyo ya ba bozoba ya ba combattant basali baza kosepela liboso ya ba kamera na bino wana bozali kolakisa yango bato. Mais oyo ya mabe bazali kosala po ete bino pe bato ya presse botombola mongongo kolakisa ete tala ba combattant makambo bazali kosala ezali boye wana nde bolobaka te. Bandeko tozali quand même na pays moko oyo bamboka oyo tozali na démocratie. Soki moto alukeli yo problème bandeko mais bokei na justice. Soki penza ba radio na bino oyo bino bosala to ba site na bino bosala pona kolobela ba makambo ya ba congolais soki penza bozali enregistré officiellement mais ya nini bino bokobanga po ete bopesaka ba nouvelle soki ezali a bolobi a soki ezali b bolobi b toyei ko remarquer te epai ya ba presse ebele ya ba congolais oyo bazali ana poto soki ezali kaka makambo ya mabe oyo etali kote ya mboka wana omoni batie ba page mbangu pona kokoma. Mais soki ezali oyo te mabe ba combattant basali wana bokozela ta 3 jours 4 jours bozomona eloko te. Après balobi ete toza kopesa basango pona Congo. Non, il faut kolingaka koyebisaka ba peuple vérité bino bozali ko cacher ba makambo ebele. Ba makambo oyo pasteur Mukuna uti koloba ndenga tomboli mongongo ndenga condamné acte ya ma combattant na kati ya église. À part biso ndenge to condamnaki yango na émission na biso soki botali bogomona ndenge to lobelaki yango moto ya mibale oyo ya condamné yango officiellement bo liboso ya caméra ezali pasteur Mukuna. Mais bino nyonso tu bato oyo bozali koloba bato ya presse bozali ko travailler pona nini mboka makambo wana ba combattant basalaki bolobeli yango atate bovandi kimia boyelaka biso kaka ba sujet ezanga tina kaka ya koloba makambo moko eza ona ba combattant basalaki marche place boyo basalaki mais ba bêtise na bango oyo ba combattant basalaka pona nini bolobelaka yango te. Yango ete bandeko ba bolingo bomoni ete pasteur Mukuna azali mosali ya Nzambe penza ya solo alobi malamu soki bango basengi excuse te na acte basalaki ekozala mabe mingi pona bango. Alobi yango malamu il faut ba présenter ba excuse na bango pona nini biso pe topesaki exemple kaka wana tolobaki boye Jésus malgré tango azalaki na mokili Jésus abandaki ko condamné basali na Nzambe pona koloba ete bino bozali kote ya liloba Nzambe malamu te bozali ko loba makambo esengeli te ko pona koloba na bato pe bozali ko kangela bato mingi nzela ya lola. Jésus abandaki ko condamné bango wana toyebi yango eza na kati na Biblia. Alors que biso ni stokanisaki ete donc Jésus lokola kondanaka basali na Nzambe wana donc na miso na Nzambe église wana ezali nul. Mais mokolo Jésus ayaki na église aiko kuta bato bazali koteka na kati na église bomoni ndenge Jésus atombokaki abetaki bango fimbu seke koloba ete malgré Jésus abandaki ko reprocher basali na Nzambe wana mais alobaki teke na kati na motema na ye ayebaki ke lie wana esika mabonde lie sala makamate epesa maga ezali lie saint pona Nzambe. Alors ndako ya Nzambe basakanaka na yango te ndeko tozali kosenga na yo moto oyo zali kuna na France oyo lobi ete yo zali cadre kuna na France ndeko koyoka soni te luka pasteur Mukuna ata na nkuku senga ye ba excuse po ete tozali koyebisa bino sakana na yo na ba makambo ya mokili mais soko sakani na makambo ya Nzambe soki Nzambe atie yo contre mur nani akosauve yo? Nani akosauve yo? Ni Ngwanda ni ba combattant na bino ya Londres soki Nzambe atie yo contre mur esili bandeko poto yebisa bino ko lit na bino bozo sala ezali ba lit moko inutile pona nini bino bozala kana kaka soki bokei bobimi libanda bosangani bino na bino pona kosala marche wana bolobi ka biso na biso ba combattant mais soki moto azwi likambo ekweli ye tomona ka ndenge nini bobendanaka bandeko
par exemple ezali ebele Jimmy Mubenga azala ko assister na bino na ba makambo nyonso ya ba marche ba nini ba makambo ebele Jimmy Mubenga azala ki kat na bino mais mokolo oyo Jimmy Mubenga ba bomaki ye to tikali ko mona ta démarche na bino ba combattante pona ko landela ba policier ba bomaki ye Jimmy Mubenga kufa kaka boye lokola mbwa kaka na ba émission na bino lokuta moto moka za ko landela lelo likambo yango ekota mai malgré Jimmy Mubenga ndenge bolobi abwaka ki angolais mais ata abwaka ki angolais bokoki kotika te azali kaka ndeko na bino po tango bino bande ko sala ba makambo ya ba marche Jimmy Mubenga pe bande ko assister bino wana déjà tomoni ete bozali ba faux batu deuxièmement bandeko ezali na combattant moko akendeki Congo depuis bakanga combattant wana na Congo kuna to mona ta eloko moko te démarche nini basala po na combattant wana batika ye basundola ye pona kolakisa bino ete bolingo na bango ezali kaka ya mbebo. Troisièmement bandeko mwana mwasi oyo mwana mobali oyo yaute kokufa Diki Makwala oyo akufi na Belgique oyo babomaki ye biso totombolaki mongongo tolobi ete bakombata bino bato bolobaka ete makila ya bapeuple bolelaka mpona makila ya bapeuple congolais tala batangisi makila ya bapeuple ya mwana ya Congo awa a 0 mètre na bino bandeko bafamille babelela mpona likambo ete baya mpo bakende komarche nani yango atelema nani yango bimisa ta pema ya mopepe mpo aloba ete ah non tala boye alors que olie kutu bakombata nde baloba ete ah tokomarche banini famille bakomi koluka nde bakende komarche et puis batira kute importance te na likambo yango bokechu monoko supo agana na makambo ya bakila ya bana ya Congo asala nini na Diki Makwala azalelo na se ya mabele nani alobela ta ye bandeko botika liseki na babiloko bozali kosala bandeko yango na ete tozali koyebisa bino babiloko nyonso tu oyo bino bozali kosala et surtout bobandi kotouche ba église bandeko boza komilukela libabe bomoni nzambe alakisi bino signe te moto bobandaki kobenga mosali na nzambe Epaphrase bomoni ndenge lelo esukeli ye bomoni ndenge lelo alali na mbeto hôpital ezali basigne bandeko oyo nzambe azali kolakisa bino bomikosa te bastala bosala bamaseki na bino na bamakambo ya mike mena oyo ya nzambe te nzambe alobi ete biloko oyo ya ngai ya valeur nalingaka te moto asakana na yango ndeko nzambe azali nzambe mosali na nzambe mukuna évêque mukuna lelo mpenza ngai mama rozali ntango na visionnaire bien baimage na ye nalandi yango malamu naye kotala ete non mosali na nzambe évêque mukuna azali moto azali mpenza en ordre na nzambe parce que azali vraiment mosali na nzambe esika ya oui akoloba oui esika ya non akoloba non pe azali mosali na nzambe oyo alobaka likambo na nsima ya mokongo ya moto te alobelaka moto direct yango na balobaka ete ebongaka mingi oyoka moto ye moko ovanda na moto mpo oyeba ye liboso nga na bandaki kokanisa ete évêque mukuna ndenge bato babandaki koloba azali mosali ya nzambe te mais lelo naye komona ete azali mosali ya nzambe moko honnête oyo na miso ya nzambe na banzi ete ntango alobaka meme soki afungoli monoko azali koloba nzambe azalaka na esengo po ete nzambe azali na bato oyo soki alobi a alobi ezala kaka a b ezala kaka b bandeko lelo bato bazali koya bazali koloba ete anda obolanda biso po tozali kobunda mpo na mboka bazali na susi ya peuple bandeko soki bato wana balobi ete bazali na susi ya peuple bandeko bino bosi bomona moto azali na susi ya peuple bobanda lisusu kokosa kaka bato bozali koloba boye tosangana mpo tokende kobunda mpo na mboka combien de fois bosi bokosi bakongolais na poto combien de fois bokosi bango na makambo ya dongo bambongo na bango bolia 750 000 livres sterling bio ekota na bakesi na bango ya bapareko banini balia bambongo ya bato. Deuxièmement baye kokosa bango tozali na 25 000 tonnes bandeko boyo kaka bino moko 25 000 tonnes bazalaki na monoko kilo te
bakoloba yango mpe liboso ya caméra 25 000 tonnes ya baarme. lelo tokomi koyoka ndenge nini bakomi su kosala badéclaration ndenge ezali wana il faut toluka kaka bato baza na bamoye mpo bokosoba baarmement banini alors ke bango balobaki ete bazalaka na yango diserie eza wapi lobilo mikolo elekaki mama lando aye lisusu bato wana fundi Joseph Kabila na CPI otosigne bapétition mpo bapétition ndenge okende kokota bandeko bapesi bato na badate bato balobi to procureur alobi basigné bapétition bandeko date wana eleka kaka boye bapétition no balobaki oyo bakokende délégation moko mpona bakende kotika yango na CPI eleka kaka boye moto ayebi suite nango aza te après tomona baye lisusu ono baprêtre ya Angleterre na banini basalaki balettre après bapétition tokosala mpo tokende kopesa yango na premier ministre ya Angleterre bandeko tala ndenge baza kosakana na bino lokola bana mike yango na évêque muku naza na raison alobi ete bato mingi baza kozwa bamalédiction donc baza kotepateka baproblème ezali kokangama bango na nzoto mpona likolo ya kozanga koyeba bandeko yo oza kolokanisa ete ozali kobunda mpo na mboka oza koloba ete naza kobunda mpo na mboka mais ezali babiloko moko bazali kolatisa bino balibabe sanke bomiyeba yango nazomona mingi makambo na bango na pote ezomarche lisusu te batikali kaka bandeko bino bokanisi bato lelo bazali kolela otokende kozwa mboka na biso banini bandeko eza nango kaka bamalchance oyebi bamakambo basala bato pendant 30 ans na deuxième république boyebi teke lelo soki bavandi ya na poto boye nzambe akangeli bango baporte nyonso boyebi teke baza kofuta mpe bamasumu na bango parce que basali mpe bamabe mingi tala kaka bino moko makambo basalaki na Congo ye moto pamba okoloba nini soki kaka omwana ya omeki kosala likambo moko boye batindeli yo basoda basali yo mpe mabe soki bazalaki bato ya mayele il fallait kutu bango nde bazala bato oyo losambo ezala makasi mpo na bango me baye bamikomisi lisusu bana ya kuluna yango na paster muku naza na raison ezali na yango kaka ba ex-phase oyo bazalaki basoldat ya badespe na kati ya lingomba ya bana ya lelo bazali kokemba bazokokoka te bomoni ndenge mokili balukeli bino bandeko nani yango ayebi te badespe oyo makambo asalaki bandeko babiloko biso tolobaka soki tokosaka en tout cas nzambe acontredire biso bandeko ntango pillage esalamaka bandeko basoldat ya DSP baviola bana basi kaka na Kinshasa na kati ya Kinshasa ngai mama Rosalie naza koyebisa bino mwana mwasi moko baviola kai na bandal na balabala soki ezalaki mbidi te il faut ezala bafoisen de bandeko babeta kutu na garçon moko mpe masasi baboma ye basoldat ya kaka koloba ye bakota baviola après avoir koviole bakomi kopesa meme ordre na tata alala na mwana na ya mwasi tellement tata bande koresiste bazwi bamasasi babeta ye na moto bandeko oyo basalaki bamakambo wana bazalaki barwandais ou bien bazalaki basoldat na oyo ya ex-phase oyo lelo baza koyebeta tolo wana po toke biso basoldat ya ex-phase biso basoldat ya ex-phase bazali ta koyoka soni te na babiloko ya bosoto oyo basalaka na mboka na biso yango na tozali koyebisa bino ndenge kaka paster mukuna alobi soki bozali kokontinue kaka na bozoba nzambe ya kofrape bino fort bandeko boyebaka yango ete ndenge moto oyo bozali koloba soki moto na nzambe epaphrase oyo bomoni ndenge nzambe apesi ye leson ezali sini ya nzambe apesi omoni ntango akoti na hôpital yo omoni bakombata bake kuna mpo babikisa ye aza na hôpital sikoyo ye moko ekomi sikoyo problème ya entre ye moko na nzambe yango na ndeko ntango ozali kosala likambo tika kosangisa makambo ya nzambe na babozoba na yo parce que ntango bino boza kosala babozoba bosalaka yango mpo bosepelisa tata na bino ngwanda ye avandi aza kotalela bino na mosika me ntango boza kozwa baproblème bomonaka ngwanda mwana mobali oyo diki makwala oyo batiaki mbeli oyo akufi eske bomoni ngwanda alongo esika azalaka ayata kotala famille wana mpona ebembe aloba ete atala alors ke mwana mobali wana abandaki koasiste na bakombata bamarshe na bango bamakambo nyonso bomoni ndenge basundolaka bino bandeko oyebi babiloko nyonso tolobaka ko
il faut ozala kaka moto moko ozala na mémoire moko faible pour comprendre te babiloko tolobaka tofungolelaka bino bamakambo mingi me bato mingi bakanisaka tozali kokosa boyebaka yango ete paster mukuna azali paster moko oyo arevele makambo ebele mpe moto ya liboso ya nzambe oyo alobi na bacombattant vis-à-vis alobi yango mpe a 8000 km te amena sur place na kati ya terrain bandeko eloko ezali kokamwisa biso na bajournaliste na bino ya bakongole batondi ebele awa na kati ya poto bazalaka kaka soki bacombattant basali babétise bamakambo na bango wana omoni baprojecte baimage wana na bachaîne na bango mais soki ezali ete bacombattant basali likambo moko boye na ndenge ete ezali na désenfaveur na bango wana omoni bajournaliste bavandi nie balingi ata kolobela te likambo oyo basalaki na kati église ezalaki likambo moko bapresse nyonso tu ya bakongolais balobela yango me bino bozwi bovandi bino mpe moto bozali kopesa bango moto makasi me makambo oyo paster mukuna alobaki liboso ya kamera ngai namoni elembo nango ebandi nano epai ya Epaphrase yango na bomoni Epaphrase lelo azali stationné sur le lit de l'hôpital ngai naza koyebisa bino ya solo mpo ete paster mukuna azali mpenza mosali ya nzambe lokola akoselaki ye makambo bomoni me bino mpe baoyo bokende kokota na baeglise bandeko basakanaka na nzambe te ndeko mobali oyo olobi ete yo ozali cadre kuna na France keba nzambe akoya kopesa o pulupulu moko bandeko okokamwa pentala oyebi nzambe ayebi kopinir mutu okomona mpenza nzambe akomisio na niveau moko bandeko pesi yo mpenza pulupulu moko bandeko 5 minutes eza ebele soki olingi kaka otya mataku na seka ndeko yo moko okomi komona ete na bato bavandi pembeni na yo bakomi kobaye meme mwasi na yo ya ndako akomi meme na kobaye ndeko salaka na yo ata kaka oyo ya makasi ko ke okende kosala bapulupulu bandeko basalela yo siko mokolo akende kosalela yo siko pulupulu eza kobima neti mai ya robinet ola fwe ebimeli yo sikoyo ke yo sikoyo oza wana ozokengela maladi mpo opangusaka ndeko oyebi ndenge ezalaka ndeko keba kosakana na makambo ya nzambe soki nzambe alobi apeso kaka pulupulu ya pamba bandeko okolela ebele parce que pulupulu nzambe apesaka bandeko okomona musomba nyonso ebendani ebimi ntina libanda ebongo ntango oza kobimisa yango bandeko pompe ya robinet nsima kosakana na nzambe te nzambe basakanaka na ye te ata ndeko mobali oyo lelo aza kobeta tolo na France oyo ye cadre ndeko soki lelo bilobi balobi ete oza stationné na mbete hôpital esili ye ekomi siko problème na yo na nzambe nde na ntango mosusu okobanda koloba ete bobengela ngai mosali na nzambe paster mukuna bondela obotinda maloba soki mpe aza na kongoka botinda maloba mpo abondela mpo na ngai wana boye mosomba nyonso ese poli kobimisaka kaka pulupulu na pulupulu bandeko basakanaka na nzambe te papa Roger napesi yo maloba merci mingi mama Rosalie mpona kopesa ngai maloba bandeko babolingo na koyebisa bino ete bamakambo mosusu oyo eza kokomela bato mosusu wana poto bango moko bazali komilukela nde libabe ndeko tosala baje na biso entre biso na biso bakongole bamakambo tomesana kosala me kobanda kokota na parametre ya makambo ya nzambe pamba te na babuzoba wana toza koyebisa bino ya solo Jésus alobaka na basali ya nzambe te bozali koteya bato mateya malamu te me mokolo Jésus amonaki ite basakani na lingomba bakomi kotekisa babiloko Jésus ayaki abeti fimbo alobi boza kosakana na ndako ya papa na ngai pete ba o wana bazali koloba ete ndako ya nzambe wana derrière bapaster wana balobaka lokuta ndako ya nzambe ya wapi attention tango nzambe ayebi ete bana na ye balongolaka makolo na bango baeti na église baye kosambela c'est que nzambe azali kotenir compte na kati na lingomba na ye bandeko lelo na yoki bato mosusu bazali koloba ete tango mosusu paster mukuna nde mutu asali monsieur Epaphrase bon ndenga akoti hôpital ezali kaka ba œuvre
Epafras ye moko ba makambo ya milukelaki yango nde ye moko azali kofuta yango. Bande ko basakanaka na Nzambe te, Nzambe basakanaka na ye te. Ata biso moko toye komona yango siko ke Nzambe azali moto basakanaka na ye te. Yango na omoni ete lelo tokoma batu moko tokoma meme ko respecter basali na Nzambe makasi. Pesa la toye boye bisa bino mosali na Nzambe wana boye bandeko. Mosali na Nzambe akoko sala na ye bêtise. Oui, soki asali bêtise mona na miso batu. Voilà, wana moko lobela bêtise o ya sali. Mais ko banda ko sala teke o banda ko lakisa mosali na Nzambe musapi pour rien. Keba Nzambe akoko sala ete moko mosusu pe osali accident musapi ono zo lakisa mosali na Nzambe bakati yango. Nzambe azali Nzambe oyo basakanaka na ete bandeko. Na banzi ete bato bango mitu na balobi me makambo pe bango bazali koloba papa Roger na mama Rosalie bazali koloba makambo yango nini to kosenga kuna na technique ba tshela biso quelques éléments oyo pasteur Mukuna alobaki e bongo sima tozonga na kati na ma solo na biso ba image s'il vous plaît. Katangé, mais bon, lobby peut yebi que Congolais n'y surtout yebi que le chef d'État actuel Azam Mutuya Rwanda. Problème nangé c'est le chef de l'État Katangé, Rwanda ou tout ce que vous savez ça automé ce qui n'est, ce n'est pas ça mon problème. Na base que batuna kinga mutuna chef de l'État Azali Rwandais. Na lobby ce n'est pas mon problème à moi. Nazeli ko pesa pe réponse na sikoy. Ngamu tunachia ke présenté. Ba poniye na batu. Banani ba Congolais. Ndele lo za président. Les Congolais disent qu'ils n'ont pas voté et les votes ont été truqués. Mais ce que c'est les votes truqués, il fait que mon toi truqué. Mais ce que je sais c'est qu'il y a que à sa président de la République. Ngai Bible ngana za kotang, ils ont yebisanga que na respecter ba autorité établie. C'est tout. C'est natuna ki mama, même ndengo zo le bon. Natuna ki journaliste atuna ki ngai. Sarkozy azaya wapi? Oui mais batu baliaka, batu baza libre, liberté zali. Obama azaya wapi? Bon ngonani Le problème c'est peu importe. Moutakoz a peut-être que Sarkozy a Zamout parce que et ça ils le disent aussi qu'à chaque fois vous parlez de Sarkozy, alors on ne sait pas si vous êtes peut-être que Baba Amina Sarkozy en Ozolo Belar à chaque fois ça. Nazolo ba Sarkozy puisque ndembo ko bofandi. Ndembo to fandi batu baza libre, batu baza kolia, batu baza na kimia, guerre ezate bazo violer batuté, on viole pas les femmes, on tue pas les gens comme ça. Mais na yebiso que ceux qui bazo violer ba femme botu na Sarkozy puisque bangonde ba yena bitumba. Popo so jamane biso ba yena bitumba. Mais ce que biso ba Congolais kuna, oko kanisa que force nini, pasteur, musicien à cause na yango pona ko empêcher bitumba, oyo awa ekena Libye. Même quand tu fais akokango, kaka biso nde to ko ya ko telema ke bitumba ezala wote. Mais ce que c'est l'indengwan, bino ba combattant. Na ba combattante bozo avion mais bozo pourquoi bozo le belanguna musika bozo avion boya non mais ils ont peur d'aller se faire tuer tout simplement peur de se faire tuer bisonde to se faire tuer bino bolé sandwich bolé McDo alors ce quoi bozo le que vous ne faites rien mais ce qui vous ne faites rien on est qui pété bogim pourquoi il fallait défendre na mboka bo défendre mboka mais c'est l'idée que bino bomoni que toki mabako bomangai o mi sauver ce que biso bato ça sur place to ya OK kuna bozo sele le côté a beaucoup été. Le problème l'archibishop Coutinho a quitté Kuna na Kinshasa mais voilà ce qui lui est arrivé et d'autres aussi sont partis, ils se sont fait tuer. Donc c'est un pays qui n'a pas de droit. Ah, un pays qui n'a pas de droit. Vous voulez exposer avec c'est ça? Babou mangai. Mais bimata martyr. Mais pourquoi pas bino boko bino martyr puisque bozo beta to loi que to libérer mboka. Ngai na za pasteur, na za na façon na ngai. Nazali komene yangalit. Ezali ya que nazali koloba na moment likambo ezali kotamblete nazoloba mais na kofinga te puisque biso to yebi que carte Nyonso Afrique ce sont les blancs qui sont derrière. Ngana ko la martyr église et non pas martyr à pays.
Ça, en tout cas, excusez-moi, puisqu'au moins l'air va toucher l'église. N'a pas martyr et pas de non. Ça, oui, je suis. Ndeyanga Moussa. Donc, il y a moi qui suis expliquer. Oh, il y a besoin de la vérité de la Grèce, il y a un peu de CD, pour le commander à Pino, parce qu'on s'en Pino. Donc, il faut comprendre. Un musicien, un serviteur de Dieu, bon, on en a bien. Tolobaï va serviteur de Dieu, oh papa, on en a bien. Oh, bazon, ça, ça, oh, bazon, la République démocratique du Congo. Tolobaï n'a pas d'autre à côté à ti. Toi, non, ça qui a mot. Aucun serviteur de Dieu, ils ont l'apôtre, ils ont la pasteur, ils ont la bishop. Aucun serviteur de Dieu dans la République démocratique du Congo. À côté, il y a un serviteur de Dieu dans le bureau, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aucun serviteur de Dieu. Tolobaki, oya outi na mboka Kinshasa à côté ya te. Condition na biso ezali boye. Ba serviteur de Dieu oyo ba côté ya ezaka ya oyo ya awa. Ba oyo ba Congo. Nasilisa. Bate ya mama. Ya awa ya France, ya Europe, oyo bazalaka awa. Tozalaka na problème te. Mais tolobaki boye. Oya ko uta na Kinshasa à côté ya te. Boyoka ki message wana, mais bosali ya mwana nko. Atana silisa. Obengi mukone komane na mukuna. Boye bisiye aya koteya alors que boye baki ke biso to boyaki. Botie séminaire et banda jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tant boye biki biso to boyi, il fallait qu'on respecter. Biso to za la dictateur. Mais to pesa biso bino message. Biso elo to e koloba. Boya bisamu bino à dater d'aujourd'hui. Aya côté ya ti. Ake ya petit soki aye ake ba infiltrer na so. Ce bateau pour payer cher. Pourquoi ton lobby? Boyoka. David Boyoka. David. Na lobby Boyoka. Bana mike baza. Biso petoza baboti. Neye bino boa baboti. To lingite makambo oyo to sala bana mike ba mona. To éviter. Mais quand on marche bien, bino ma serviteur de Dieu, il faut que boyoka auto lobby. To imposer bino te metolobi o ba uti na Kinshasa. Oyo to za ko sala, eza pour le mboka na biso. Eza pour na bolamu na biso nyoso. Boko ka boyeba, oyo to za ko sala ezali lutte pour la libération ya mboka na biso. Alors, à partir d'aujourd'hui, pour transmettre à la pasteur Nyoso en Europe, nous sommes
Vous comprenez? Coca-Cola, la pour l'année, il se manifester, mon cher. Tu peux bien nous lobby, tu as dit avec la soumana. Tu peux bien nous lobby de façon que toi, il y a tout à solo. Mais de façon que toi, tu as quand même. Compromis, nous Bako Sabino Teke, résistant patriote, combattant, voyou, non. Tozako revendiqué par droit au Goyebi. Voilà. Poto la Sabino. Biso Tozako Bima, Boyoka. Biso Tozako Bima Nakata. Tout ça, c'est complété. Tozako la Sabino. Et biso ba compatriote combattant, Tozaba voyou, té. Tozobunda, on a intérêt na bolamu ya bana na biso lobby. Yangona tolobaki boyi. Ba passer ne surtout ba terre na Kinshasa, batika la kaka na Kinshasa. Faut ba miracle ba kosala. Ba kosala ngona Kinshasa ko ba ndeko bazo souffrir kuna, batu baza na pasi bazo violame. Miracle na guérison, ba sala ngona Congo. Ba passer na biso tozala na bango na poto. Bango mutu ba robana côté ya, poto moni mateo ya sika ba passer à Kinshasa ba yana ngona poto exact. Le message de Pessi yango. OK. Bon, biso totiki sal. Poto la Sabino bonne volonté na biso oyo bazali à Paris bangonde bakote donc nyonso tout oyo ya libanda bakote ya te tosengi na ba résistant nyonso tobima totika ba serviteur de Dieu ya France bango moko bateya merci tosuki ya na biso tout oza bobima. Que pensez-vous quand même na acte wana obande kona biso ba combattant basal mama mutuno zotuna wana c'est vraiment bien. Oya cause la Zolande biso amona combat yango puisque bozolo ba que ba combattant bazana souci ya mboka na biso ndenge batu bazo souffrir oya zeli ko faire sikoy bango bazo sala boy mukolo ba ko ya po bazo pouvoir kuna ba ko sala nini plus que ça. C'est pour cela moni même nani na lobaki na lobi que oya zeli acte ya ba soda. C'est pour ce qu'on a qui n'a pas dit que baza ba DSP. Ce qui va tout parfois ba ko comprendre te. Mais nazo bon de l'ensemble que ba combat qui se ne bande ko. Baza ba DSP na ba garde civile. Oya biso akalawan. Nde baye awa ce ko bazali ko mi bomba na biloko ba combattant. Na base ce qui bat. O ba cause la bazola de biso sikoy. Ba cause la bat. Congolais, même Congolais, bandeko balanda ki élément osala ki na confrère Nabiso au laquelle Libango et puis bandeko balobi ki okoki kosa elangote parce que oza homme de Dieu. Vous savez très bien puissance nini o landaka parole de Dieu parce que Dieu est derrière sa parole et au bangite que parole wana oyo bimise ko landa bandeko tina 4e génération na bango bano bakoya bana bango ba innocent ba yebite et peut-être aussi que bandeko Nabiso ba combattant acte wana basala ki ils ont été ignorants de savoir que ba kotaka na 4 églises te. Bato ba côté na église bateki biloko yeso abeti bango fimbu moko ko sanganete mama tanga bible le yeso zo beti fimbu na bite so ko yeso bango beti bato fimbu bandeko fimbu abimisi bango on ne touche pas l'église sala biloko mususu mais ko sakana église te Paul batanga ka bible bar Jésus alinga détourné proconsul pour la zone que maintenant même tu seras aveugle. Pour Nanine, puisque vous allez consacrer Moussala Nanzambe. Sur place, proconsul, Azota, le combat bar Jésus, Abaniko Tatoné. Avec le monde, ils allaient à Moulimouté, ils allaient à Zoto, et ça l'a mis dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Pour na bateau, Bazako Sakana Moussala Nanzambe. Maman ne sait pas que Bandeko Baké très loin. Bako touché Moussala, Yaba musulman. C'est parce que les chrétiens sont pacifiques. Mais n'oubliez pas que dans la Bible, les gens ont le côté de la malédiction, dans l'acte wana. Attends le lobby en côté, acte va poser déjà, et c'est l'acte ils ont coupé de la bango makamu. Bah Hérode, bah koufi à cause de la communauté musulmane dans Zambie. Mais bango na moudisa ki bango nante. Ce qui va l'ande qui n'a bien été, na zo zongela, na lobaki boye, bah présenter beskise. Tant que bah ko s'entêter. Na kusala bazo salwana ezali esprit d'équipe ya l'air bazo kutana biso ba combattant lokola basi ba terroriser bato ya soki muto lobi combattant lobi keba ba combattant bazo ya mais na ngai te mama
Solo bien que au cause de la martyre à Mboka Tete, ngana za musana nzambe, mais l'air bato baso toucher l'église, bato na même pas na biso, na rikilakate. Alors, sikoyo, et là qu'on est sur le bezanin, et ça esprit d'équipe, mutu parfois comme mutu abimé à lobby, mais ce qui est là, à Bélié Moko, à Kangami Nandako, au comment na bandi koluka ba passer. Parce que na nzambete, na loba qui que va présenter besquise, l'église. Ceux qui vont continuer dans l'entêtement, bosa commissaire la mabe, naza commissaire bien. Ceux qui vont y parfois, même momeli masanga, même momeli makaya, au comme na linga contre l'andako na Nzambe, abomi makaya na ye. Ayebi que ça c'est la maison de Dieu. Même moutunyo soyo yanine, même aucun Afrique du Sud, bateau bien que bateau Tiwan. Ceux qui ayoki que ça c'est la maison de Dieu, ça c'est un pasteur. Quoi qu'aza bandi, mais au commun d'Ambalamoko a présenté ce qu'ils accueilli. Mais ce qu'on dit, c'est que l'immigré a été en train de s'embêter. Moi, je suis en train de s'embêter. L'église est en train de s'embêter. Mais pourquoi ils sont condamnés, ils sont violés? C'est sa violence. Et sa violence. C'est pour cela que parfois, terme n'a utilisé que ce sont des bandits. Oui, les actes de bandits. Les actes de terroristes. Bazo boto le micro, batelemi na chair, toi ménager bango, puisque ce sont des combattants. Non. Maman n'a pas comme ça que bato uti kolanda c'est des images ya nega bakotaki. Ba se permettre ba boto le micro, batelemi na chair. Ce que c'est que ba passer ya ba ko lobete, ezama omingi. Mais vu qu'à Kobanga tu puisque ça na Paris, non. Même pas na biso ba acte ya boy. C'est pour cela que je dis que maman, oh yondengo tuni que réaction na yo ezali nini. Personnellement, na kondi mango atamukete. Atamuke. Biloko aboy basal na place basalaka ya musique. Mais pas dans l'église. Donc réaction na ngezeli que je suis très déçu na mouvement ba combattant. Pena senga ki ba maman. Ba papa. Bondi ma veuklement makambo yote na senga ki ba maman na ba papa que ba désavouer ba garde civile ba désavouer ba despoy puisque méthode na bango c'est une méthode policière les bango ba lobi baza ba DSPT pourquoi ba DSPT ngai na zande kuna bango bango bazo sambelwa bande kuna bango na kosala ndengwana ezo libérer mboka na nini. Et peut-être bango ba moni que ba meiko lo banayo ba meiko tinda ba message pour sunga bango mais oso réagir té. Alors en touchant l'église ils ont l'impression de toucher, il y a ko toucher na personne nayo comme ça et ko tinda peut-être au réagir le babon le cas peuple vraiment ba sengi na bandenga nyosu na sunga bango parce que totalipé Moïse na pharaon Moïse abomi un soldat égyptien. Tout ça il s'est sacrifié tout ça pour un peuple naïe qui mis en exil même. Mais est-ce que Moïse a qu'un écobet au petit exemple il y a bien Moïse a qu'un écobet ba israélien. Mais ce sont quand un problème na ba égyptien. Quand un exemple au petit Moïse a qu'un écobet ba israélien té. Mais yo ce qu'on zeli ko ya na bande ko na yo. Mais na moment gouvernement boza ko reprochon ezana kichas. De qu'on a eu out l'air ngana bande ki musala na za ko s'exposer na ba avion na zo ya po église bande ba on ne baze ko futela ngabiye. Mais Jean-Baptiste alobela roi ko yebisanga siko que ituro ko yate non na ko ya Jean-Baptiste alobela roi Jean-Baptiste solo bawana Jean-Baptiste a reproché roi que kozo moi sande ko na yote puisque zeli ko ba que moi se ba ko limbise yete Jean-Baptiste ayoka ki sogne pona ko yebisa roi ya kozo moi sande ko na yote. Ndiyo likamu ya kufelaki akeno kota na makambu ya pouvoir ya Hérode te même l'air yeso aye akutaki ba israélien basalaki na boumbu ya ba romain ba tutu basalaki ko seleke lokola yeso aye aza libérateur royaume na bangu ya Israël ezo bande sikoyo bazo tourna ye aka okoche siko royaume na biso alors ba kinini mon royaume n'est pas de ce monde. Il y a César, il y a Dieu, même l'air alinga kende. Fier zalaki un peu dessus ya koloba kenkolo bandina ko kende me royaume angu sikoyo ndenge nini siko to zela ngo tangu nini alobi ni jour ni heure
Eh bien, évêque, mais Likambo, il y a comme dire Wanande quand même, Eza matata quand même. Faut qu'on limbe ça aux hommes de Dieu. Maman, n'a pas quoi ça que ce qui va nous comprendre, n'a pas très bien que tout ça n'a prié tout ça. Parfois, l'esprit d'équipe, il y a l'air bakutani, allez, to beta, to ça tout ça. Mais l'air malheur et koyele mutu, et koyele yemoko. N'a pas boye. Ezala na Londres. Eza na Belgique, eza là na France, ba toucher l'église té. Ce qui va lingi que makamana bango bazo sele que na voya bien bâti l'église. Mutu nyonso sakana na église asuka mabe. Problème ezali que ce qui bande comme ça ko persister, biso to ko sala prière na Kinshasa. Ba komona ngopé. Puisque même ba autorité bazo ba ya place wana, ba tuna bango. Na sali sa prière sur place. To ko taka jeune à 3 jours. Parfois, il y a blabla. Non. Tu as la prière, maman. Zamba landaka mutu. Zamba landaka mutu. Batumingo bomona kabazo ba problème, c'est plus que balo bakate. Zamba ko bande ko landa moko. Puisque ce qui le lomu to a problème. Na ye moko. Ba musona ba ko même pas na yete. Puisque même les bazolo bane que kuna ba bazo souffrir ba. To si to mona ba combattant. Basangisi mbongo basangisi biloko batindi na est to sito mona ba combattant batindi biloko na Kinshasa ke bilamba yango ne biloko yango pona mawa neza na internet mawa neza na ko intoxiquer batu na ko ya ko sala ba acte ya bakuluna we na bakuluna yepa na biso na we so sala mao ngana zo mona bazaba kuluna ya poto yepa na biso pe bakuluna bazali alors to zali ko mettre bango en garde que mes frères, Bosaka Nanzambete, ceux qui vont se le biloko na bino, Bosuka na cadre na bino, ne touchez pas l'église. Beaucoup de nyonso beaucoup de wana, image ba uti ko lekse sekoy, mutu nyonso za ko raisonner, à ko soutenir bino ata mukete. Ata muke. Kokota na ndeko na Nzambe, pona ko combattre pona mboka. Mais ça c'est déplorable. C'est ça ma réaction, maman. Voilà la réaction de l'évêque Pascal Mukuna, quand même, contre l'attaque, hein, on peut appeler ça comme ça, d'une de ces églises ici à Paris, à Seka, à Paris, où il y a l'église Mounene. Et après, il y a que les combattants, c'est que le beau, azolo makasi, azolo bondira siliki, l'ingilère bazoya. Baselinga ba lebana tosolo ba Nzambe yemo kwa yebika kandenga okendena makam wana nde pasteur c'est-à-dire pona bango pasteur baseli ba bêtise wana siko ya zelo ba kena yebite Nzambe ka yemo kwa yebi nangaite bandeko nangaite Yesu azoki fimbo abeti batunanda kuna Nzambe vous jouez avec l'église donc c'est-à-dire que l'air basolo ba il faut église alobana pasteur alobana popoto ke ba combattant. Le coup là bas semestre terrorisme na mitu ya papa bazabana banane bazabana mais bien sûr ce que moi na zeli ko sele loko zana nzelete ba pamela kaye mais comment dire te quand même mais comment dire maman na yebisi bango ke basenga excuse na moment ba ko s'entêter na ça ko bisa yoko ba kukutana na yango ko kan c'était que comment dire que na bible salamate puisque ba tumuso ba ko zalana boyebe ça yango te yako mutuna Nzambe mudisakate non. Quand même évêque faut donc simplement monter masimapo ti lelo moi ça comme bota na pasi hein oyebi utawapi mais non na yebisaki bango ke même basi na bango ba pesa bango toli même mutu azana ndeko na ye apesa toli yake busuka na même omuni bato bazokotana ndeko na Nzambe kokota te soki ezalaki mosike bakokota te mais c'est plus que bamoni ke bazaba chrétien tokota wana. Mais ngana za ko bisa bango ke ba meka lisusu te c'est ça eloko na ngana zolo ba meka lisusu te ba meka lisusu te puisque pas une biso même ba autorité ya mboka wo ba meka ko sala biloko ya boy mais na za ko bisa yoko na yebisa ke ba mboka ngai ko betanga na poto ça fait quoi ça fait partie de l'évangile partie de ba Paul ba beta bango na évangile. Mais mutumo kwa kolo banangate ko kote ya hotel en vertu de quoi l'air musala wana to bandeka ngwao yo muto zali ko futela ngabiye
ngai na to sanzambe ou bien na to saba combattant nani mukolo France ezamboka mibeko ngai na kuya kotegi ya kobeta ngai na kosamba na yo en tant qu'individu. C'est comme ça. Donc même bazolinga que pasteur zalana boboto. Donc ndenge balobiana ke ba combattant bazala ka violent. Donc siko ndenge ni na komi ko loboboye on dirait mutuna nzambete mutuna bandeko babolingo bino moko bo uti kolanda pe bo moni ndenge nini pasteur mukuna auti koloba pe bo moni ndenge nini comportement ya ba combattant bandeko pasteur mukuna to évêque mukuna auti koloba yango ete ato bango basali na bana ya kuluna ya Congo différence ezate ezaka ba biloko biso to lobelaka bino tango nyoso mais bato mosusu ya presse na biso ya Congo awa baza mo préféré mingi ko betela ba combattant maboko mais alors que tango baza ko beta maboko na mitema na bango ba éviter makambo ba combattant bazali ko sala ezali malamu te yanga to lobi ete bino pe bato ya presse botika ko favoriser bango na ba biloko mosusu na ndenge ya mabe ya ndenge ya bana kuluna soki basali mabe faut ko lobaka yanga to zali ko yebisa bino bandeko yangana boza komona lelo bato mingi bakomaki ko préférer kolanda radio Zoomel 1000 pe bomoni ete esali bino kipelekese bokomi même kosalaka ba message pona kokomela bato wana botika kolanda bato wana ya radio na balobaka lokuta bendeko po bato bango moko ba adulte ba congolais o baza ba adulte po bango moko bazwa décision na likambo po baloba ete à partir lelo to kolanda sur radio te po baza bato lokuta. Est-ce que Zanga il faut comme la bango na ndenge ya Kinsoki pour banda ko tindela bat non ba congolais baza subana mikete tika bango moko ba yeba soki biso bato ya radio Zoomel 1000 toza ko loba lokuta ou bien tozali ko loba bosolo parce que bino bozali wana quand bato boza ko kende côté na bango ya mosala ba cotisation pour mo pesa pona ba radio na biso marché mais quand bino moko boza ko pesa bango sous ba information ya lokuta on les mo pesa bango ba information ko évoluer. Oh, bah, mon amakamboza au kende liboso, mais le kuta na le kuta kaka. Alors, bah, on croit bino comment? Jusqu'à ce que vos communes même pour ça, la photo montage, il y a liwa ya Arba Tungulu. Et Dieu merci, bah, tu vas comme monde yango peut ba comprendre. Ndeko. Au koki ko tuna ba médecin nyo surtout ya mokili mobimbata soki ba sangisi bango. Ba tuni bango ba lobi ete. Boye bisabiso corps o esali 3 mois sans vie. Paro esali 3 mois sans vie. Est-ce que vous avez na trace ya makila na nzoto? Na banzi ba goloba na bino ete wana ezali impossible. Mais sur hôtel na ba montage ba sala ki la tala ba photo na malamu. Eza na photo mosusu ezali wana eza ko lakisa ete ba trace ya makila corps sans vie pendant 3 mois na morgue. Ba bimisa yango ba trace ya makila na uti wapi? A comme Jésus yangana tolobi ete bandeko eza na ba biloko mosusu okoko tala yo moko comprendre yebi ke bato bakosi. Na ba biloko mususu ko tala bolobi koto ba lobi vérité mais koto ba kosi il faut vous ala batu moko ba congolais soki bozali batu moko bozali na esprit moko ya kolobaka vérité na batu wana bokomona ete même ba lokuta na bango na ndenge bazali koloba combat ba kotika yango ba combat bazali ko sala ezali combat pona mboka te mais bazali ndeko combattre bino moko bato bozali kolanda bango parce que combat na bango ezali nini bazana nuko sise bino bambongo to sala cotisation pour la radio to pesa boy pour la cotisation nini bozango pesa bambongo alors bazango faire appauvrir bino indirectement sans que boyeba même on kolobo ya go sutuka et kozala retard ezala la ndenge moko lelo bo sutuki bokomi koloba ete ba musicien congolais biso batu to sala ki te po bazala to bande ko pesa bango bambongo lelo to moni te bambongo to bande ko pesa bango tala lelo basobi banda ko bani mais ndenge mo fe bozo sala pona bato apareko bambongo bino mo pesa na ba radio na bango buka lokuta boza ko faire enrichir bango sans le savoir bango kutu bazo linga ete combat yango eumela po ba yeba ndenge nini susu bango banda ko senga bino bambongo bango ba yebi ete chance ya kozwa pouvoir na Congo ezali te ba yebi yango mais pas na bino ba kolakisa yango te et pas na bino bazo tika kaka bosala ka makele po ba yebi ndenge nini ba ko faire voir bino ko zwa bino ko benda bino bambongo
ezali pasi pe mawa soki ba congolais toza ko yeba makambo tozali ko sala te toza ko fungwa te ezali pasi mingi pe mawa pona biso mama Rosalie nazongeli o maloba. Merci mingi papa Roger pona ko zontsela ngai lisusu maloba bandeko congolais kaka ndenge toyebisi bino bato mingi mosusu okobongo mona na poto awa bavi na bango soki ezali ko marché te makambo na bango ezali kaka freiner stationner sika moko bandeko boluka na bino ndoki mosika te kindoki eza kaka yo moko moto na etamboleli na yo ndenge makambo zali kosala bandeko eloko nini ezangi mwana mobali azango lobete ye cadre na France asalaka soki na éducation nationale eloko nini ezangi na babiuzobo asalaki soki aboyi kosenga pardon eloko nini ezangi boyoka lobi balongoli ye mosala po ete tomoni azali koyoka te azali kocontinue kaka bandeko il faut koyeba yango oyo modele bino boza kosala ezali lutte te ezali nde kikulu na bandeko makambo paster mukuna alobi makambo ya motuya pe ya monene na miso na biso bakongolais me bino bakon mbata bolembisa mwa bamakambo na bino bozali kosala biso toye koconclure monsieur Epaphrase kolala alali na mbeto hôpital ezali signe mobimba o nzambe alakisi me bino bato pasteur évêque mukuna lobi ete il faut bosenga pardon bozala na hésitation te il faut bosenga pardon botika kotombola mapeka alobi ete ndeko lelo koki kosala makambo nyonso ozosala me ntango kokoma na mbeto hôpital okozala kaka na besoin ya basali ya nzambe wana mpo baya kobondela mpo na yo alobi mingi lelo mpenza bino bolakisi ete bozali na besoin ya basali ya nzambe te bandeko tozali koyebisa bino makambo ya solo eza na makambo mosusu okoki kosalela yango liseki mpe mosusu okoki kosalela liseki te balakisaka nzambe mosapi te mpo ete mosapi oyo ozolakisa nzambe ye nde moto asalaki yango aza capable ya koluka bafaso nyonso to mpe bakoki ntango mosusu osali mwa aksida moko bobakati mpe loboko yango nzambe aza na bamoye nyonso okoki kosukisa moto bandeko tozali koyebisa na mwana mobali oyo azali na matutu na elongi sala nyonso tu senga pardon na baacte na yo ndeko modele na yo ndenge naza komonela soki nzambe apesi yo pulupulu ekozala somo bapulupulu nzambe apesaka bato bandeko naza koyebisa bino makambo ya solo nzambe soki apesi yo pulupulu bandeko na moto aza kokengela na hôpital akobaye akolemba akoloba ete non trop c'est trop okomona ta aza ndeko na okombala liboso akosupporte mbala misato me mbala mine okomona mpenza ndeko akomi kobaye wana lisu nzambe azosala yango mpo na kolakisa ete akomi koekarte meme bato pembeni na yo yo moko okomi komimona ete bato nyonso tu balingi yo lisusu te nzambe azali nzambe basakanaka na nzambe te eglize eza esika moko basakanaka na yango te ndeko yango nde toza kosenga na basi na bino bayebaka mpe bakonsei bakoki kopesa bino mwana na yo na kati na ndako oza komona ete tata ke kosala trouble na kati ya eglize éducation nini yo akopesa mwana na yo apres olobi ete naza kobunda mpo na mboka yango nde komi eglize na kati ya Paris soko olingi obimisa bapake na yo mpo na likambo ya mboka me futa avio kende kuna na Congo bimisa bapake Arma Tungulu yeyo akotaki na maeglise te mpo asala trouble afutaki tike na ye ya avio akomi na Congo malgré erreur asalaki acte na ye ezalaki kaka libanga yango tozali koloba bandeko bato mingi bazali koyeba sensi ya lite te ata kutu bara bango basalaka lite na bapays étranger ava bakende kosala mboka na bango me basalaka modele bino boza kosala te paster mukuna alobi bien alobi soki ezalaki na kati ya moske bokokaki kosala eloko te mpo moyebi ete na moske bolingaki bozwa reprise na bino coup direct mpo ete babiloko bozosala ko soki ezalaki na moske pa bamisilma meme na ngwanda na bino wana esika ezalaka bakokende kodeloge mpo bamisilma nde fois te mpo soki bomeki na bamisilma bomeki bokomi kokende kotiana tala soki bomeki meme na moske ko kaka ndenge bolobaka na to banda mpe kotelemela imam ya bamoske oyo bazali kuna na Congo soki bolobi bo banda kotelemela bango
Pe bolobi ete bobanda kosala n'importe quoi na ba mosquée bandeko. Wana kozala reprise moko bokozwako coup direct. Bokomona ndenge bakokende kosotise tata na bino bobengaka tata ngwanda. Bokomona ndenge bakokende kosotise eko po ya bango ezalaka deux fois te. Na appartement esika vondaka nyonso ekovuzumnama. Yango na omoni lokola bakretien bomoni li bango boyebi ete kuna bakosala eloko te yango bosala bo. Me bomeka na mosquée. Bokomona ndenge bamisusu wana bakosala bango bambanzi ya kamundele. Po bamisilma deux fois te. Wana penza bakolandela bino na ndenge ya kosangana te. Wana bokomona na baparti na bino baparikona. Na banzi boko déménager partout bakolandela bino. Po bamisilma balandaka ti na racine. Bakomana kolandela bino wana baza kotuna kaka. Banani basali bo bato aparikona moto bo babandi nanu na tata na bino ngwanda. Piu babandi siko kolanda bino mo bandeke ya mike. Mais bon continuer kaka na ba jeune na bino. Nzambe lokola bobandi kolakisa nzambe musapi. Nzambe ya confondre bino tozali na bino kaka. Et pas France ye wana azas ko na mbeta hôpital. Parce que akomaki kolekisa niveau, akomaki kolakisa ete yenda azali mosali ya nzambe ya solo. Mais soka azali mosali ya nzambe ya solo ayebaki teke ndenge alobi ke ye azwaka ba vision ba révélation. Ayebaki teke akokota hôpital. Bandeko tobanga nzambe po ete babiloko bozali kosala mokili ekolemba bino nzambe kotala oyebi nzambe ko akoki mpe kosala eloko moko ko na bato oyo bazalaki kolanda bino baloba totya bakombe bata poids bakobaye bino mpe bakotika bino bokomona kaka lite na bino na makelele esili nzambe azali nzambe basakanaka na ye te. Mais tozali koyebisa na mwana mobali akende kokota na église sala tout senga pardon po ete soki bapesi yo pulupulu ndeko osambwe pulupulu ya nzambe ezalaka deux fois te okomona mpenza ke ndenge eza kobima swai wana meme na mwasi na yo aza kokengela ko mwasi akobaye oliaka te me oza kosala pulupulu bato baza kotuna me aza kolia te pulupulu yango biloko yango na kati ya libumu ezouta yapi nzambe aza kosala kaka aza kobimisa yango pwa wana bakomi kosombela o bapamperso ya minene wana po ete pulupulu ozali kotinda ekomi koderange meme na bato me botika kosala liseki na makambo ya nzambe soki paster mukuna azali na poto boluka ye bosolola te na privé bosenga baeskise soki bosali yango te ndeko pamba oyo nyonso tu boza kosala nzambe akolakisa akofungolela bino nzela te po ete liti boza kosala ezali liti ya mboka te me ezali babuzoba oyo bino bozali kosala bandeko mpo bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangona nde tokotalisa bino basango na oyo etali radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.